rumba ezaka nango déjà wana mutu nyonso alingi kosala rumba asala eza musique na biso donc mutu akoloba ke no rumba eza ya ngai aza te rumba eza style oyo bakoko na biso bando sala musique kala bayana ngo baporter yango lelo biso nyonso tozosala musique wana mpona kopromouvoir culture na biso Inos Bi étant ambassadeur ya culture na biso il faut ça la paix babilo nyonso wana mpona kobakisa pe implice na makambo ya musique donc eza pe première fois ta sala rumba asala déjà ba top modèle asala ba mur au sentir rumba au sentir contenu bato ba comprendre différence ya rumba biso tozosala na ba rumba non biso toza pour ça bango bandi matin tous en pour ça bato mo te bandi matin on a pour ça des publics na biso débat problème c'est net nga bona capable à ça débat na mutu nyonso na l'idée pe au salle débat ko bango ba président biso ozolanda ye ozo senti que non azo dégager lo moko boye OK baza bato mo boye bazala rebelle te na mokibalo kwa balumumba bayaka na mission moko boye ko accomplir na mboka so atiki mission wana nde nzambe abengi donc comme toza na ina nazo accomplir mission na ye faut tozala pembeni po to ye ko lebele ou le bato banda okumi setango azali susu te o te tozala na Inos Bi biso tolingi tozala pembeni na ye pendant que parce que so musique na biso ezalaki que avant ça la musique les kana compétition bato belé bazo renye lo benga sa benga ba sa la musique te bato belé mwana mboka santoza awa tolobela nyonso belé ba sa la musique lelo tofungwama na minute oda da taifa zate awa eza jika de la presse donc on est pour éviter ba polémique parce que bango ba mona on dirait biso to créa polémique te tolobara ande ba vérité biso to liki na compétition musicale soki oza mobali ko taper na compétition musicale pe na bo totala yo réussir nde biso to longaki o ba lobaka polémique musicalement par ouais on comprend donc moko pe ba mususu il faut batala ka mutu batali mutu tala ba Jean Koubal makanda ba pona président Inos Bi que no mutu azo za musique le rôle la balle azo sakana nango na maboko na ye donc tandingo na soka réussir le to ko ka monter za Jean Koubal aza boko ya musique donc batwana tang batangi batwana osa la musique ya classe c'est ça yango soka azo pesa point de vue ba tebele ba finga parce que ba comprendre rien mabe osuma biso ba intellectuel tant to landaka to bi que no mutu aza maele makasi abanda déjà ko profiter bi mutu ya ko kamusa mokili et aujourd'hui c'est une vérité azamo le lorsqu'on nde to gomi bato wande ko finga festival mingi parce que wande ko comprendre sens na ngote parce que ba wande pe ko bengisa bangote parce que festival pour bengisa yo il faut zala vraiment ambassadeur mutu tambwisa ka culture na bino oteka ka musique na bino libanda bato azomona pena que note référence penza musique ya Congo isa jeune oh yango ba obengisa na festival pour que ne ko représenter RDC on ambassadeur qui présenter chef on représenter mboka na bino na mboka moko boye pour pas bengisa ko ne faut zala artiste zala actif pour ça la makambo bien comme ba bengisa bango te ba mo critiquer mais lelo siko ba musu on comprendre malembe et biso comme ba roi festival ba zo biso to benga bango ba prince na biso ko Mama wa taifa Jika TV. ya sika yeye ozana problème ya kentosi ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimba te ebebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo bongaka te makolo na yo bongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille en tout cas MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa Jika ye moko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute onde tozolo ba boy ba rivage koti na Kinshasa en tout cas ya sika soki Jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata mokoto ana problème à sa makolo et comment noir et comment mwindo comment na passe soko zo lingo kutana mobali fo bakanga mwinda
yaya contacter biso elongi tampo ebetama ozoyeba solution te contacter biso maboko kentosi yaya soki yo solola il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na Coca Fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kotia wana okozwa biso na lombangu mbangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout au livraka. Merci beaucoup et koratete MKS Botende Makambu. Oui. Bonsoir na balandi tu ya Jika Télévision be balandaka biso mokili mobimba na pesi bino mbote ba étoile nanga na pesi bino mbote ba griffe na ba tigresse ya monde entier na pesi mbote na griffe ya mukolo à partir ya Allemagne na pesi yo mbote ya ebele makasi mbote na FT mbote na Papa Joseph Magloire mbote na bakofifile na bakofiette tout ya monde entier mbote na batutu o balingaka Jika TV News. Bienvenue na émission na biso tolobela nyonso tokobombelo côté kasi na émission lelo tozolobela Inosbi Molodoy jeune leader meilleur artiste ya monde entier meilleur artiste na génération na ye basala lolendo mais ya leka na ye lolendo ala kisaka ngote parce que o ya salaka elekeli mayele ya bato ebele ba meka ko bundisa ba simbate parce que ba mawelisa baleka et simba na ngote. Merci beaucoup boyebi keno tango Jika salaka atalaku ya mutu elekaka même dimension ya atalaku. Je vous aime, je vous adore. Na sima ya caméra Fabrice Mande elombe mobile ya telemaka toujours wana pona komema ba image na bino ba image nanga ba actualité na biso et comment na banda kuna bino na pesi mbote na ba griffe tout ya monde entier sans oublier mon frère chéri Minos DG je te salue exaucé Batala je te salue exaucé encore je te salue ba griffe tout Guepard les lions ya Frère Congo je vous salue Kobandana Yemoko chef d'état-major ya ba griffe ya monde entier leader Molodoy Inosbi Fabrice Mande fungola caméra tokotisa molobeli elongo na ye bongo tokukundula mai matali les nambewa molobeli lo sakona yo. Merci beaucoup maman, bonjour. Toyambi. Merci na sepeli makasi invitation na bino quoi. Merci beaucoup boni ba santé. Oui, santé ça très bien vraiment tout ça calme. Vous a calme. Ouais. En tout cas, c'est la première fois ba étoile ya Jika bayamba yo. Okota la caméra na bosembo ya solo o mi présenter. Po balanda yo pe bayeba yo ozali nani po ba mesali bilongi misusu mais lelo to présenter bango molobeli mususu. En tout cas, fungola caméra Fabrice Mande molobeli a se présenter. Merci beaucoup. Merci madame. Ngai kombo na ngai quartier Asani. Naza communicateur ya Afro Congo. Donc ça fait un moment que je travaille pembeni à Tigre quoi. Donc ba griffe nyonso bazolanda de partout. Ba yebi ba msusu ba yebi te kombo na quartier Asani naza porte-parole na bino toujours quoi. Merci beaucoup quartier Asani. Oui. Molobeli Afro Congo ba griffe tout au présenter bino na maboko mibale. Parce que to yebi que no Jika TV eza maison mère. Lelo to yambeli bino molobeli Asani yende toko développer na ye matali Tigre les Molodoy. Boni basango ya Molodoy. Ouais, Molodoy a très bien d'ailleurs quelques jours à Otakobeta tour na PAM. OK. On continue toujours pour ça misala ça parce qu'il va solliciter vraiment partout comme ambassadeur. Il y a ba jeune ambassadeur ya bateau basala rabola mais pas bateau. Oui. Donc bazo solliciter donc leader a très bien a toujours pour préparer makambo bien pour na ba public na bazo tala biso. Toko bomba te balobiete Inosbi alali na yebite ezandengeni na alali ya solo to alali te leader akola la te bato bazolo ba ke leader alali za ming bato yo balinga ko combattre étoile vraiment ya mboka na biso muto azo sala fierté pe le kumu ya musique ya Congo to te ko misampiaka awati lelo na terrain loko ezate muto alala kana limite ke to kanga pendant plus de 4 mois na chanson kaka moko auto betiza na ngo chanson pour nous consoler bande ezala ki poto kabona na 2023 2024 mais oui na 2024 o ndenge to koti boye le 29 awa bazo déjà calcul donc
biso ata tosali chanson année passée ekokotisa biso mpe na année mosusu donc chanson piaka ezotala année te donc yango ekoti biso na 2024 ezocontinue kobeta na babar na baboîte partout quoi. Donc leader aza kolala te aza vraiment actif mpe bato bayebi yango. Oza confirmer que non leader aza kolala te parce que apparemment bato ebele bakomelaki ngaki Mejika tozomona activité mon côté agent leader ezala concert ezala eloko mon côté tozomona te toyebi te pourquoi. Non, leader, c'est vrai que Aza vraiment occupé. Na décembre, Awande Aotaki Kobeta na Belgique. Après Kozonga Naye, il faut qu'il continue toujours la séance à studio. Azo préparer l'album Mounene Oizo qui est vraiment temps. Continuer à demander toujours à Griffning Basenga Kaye Bobi non rose l'album Tende Abim Sabango EP calqué les 5 titres. Azu quelques chansons dans l'album pour abimiser la public qui n'est pas là. Donc ça pour na relaxer que leader Aza toujours actif Azo travailler des makasi. Il y a ça soit côté na studio en tout cas linga distraction te. Ba peut-être ba lingba ba no mona na ba télévision ou les canal TV pour le bani so to lingande ba œuvrer après tu continuer koloba. Merci beaucoup to lingande ba œuvre après tu continuer koloba. Merci beaucoup Molobeli Hassan. Kota la yo Bokar vraiment homme responsable. Merci. Ni ne poussé yo pour ba lobi ki Inosbi aza artiste ya bana mikini ne poussé yo au décider lelo au lobela Inosbi pe avant aux alaki wapi. Kolobaki aza leader à moi na muke eza bato yo. Balobango. Non wana parce que leader à moi na muke lelo aza parent. Aza na mwana, aza na mwasi na ndako. Donc biloko wana biso tondi mango susté parce que leader déjà a 10 ans de carrière. Maman na bango déjà 100 ans. Déjà choqué déjà ta mère na biso to pese moté ouais donc ça dire 10 ans déjà de carrière to robenga susu mutu mwana mukete. Donc parce que musique ezana. Te balobi musique neza ba mike. Non lokuta. So musique ezaki ba na mike mais mikolo bazobina. Bato ba benga ba Ben Affleck bato minene. Ba mikolo ndenge wana bazobenga na ba manifestation abeta. Ba Rick Ross bazobenga ba collaborer. Donc on se sentit que non à ça là ba featuring ya danger na mokili oyo batu nyonso ba yebi yango Koffi Olomide kuto benga Michael Jackson na Congo na donc ce qu'on wana mwana liboso ya mopa donc on se sentir donc aza mwana mukete batunde ba lingra ko sala bongo po bazoko ka kubunda na ete kwa musique qui para acheter parce que tant on to studio mutazo misa ba inspiration ndingwana ezotala acheter toute génération ezobina musique ya président Inosbi. Ouais. Et pour la question tunaki ngasoki na pourquoi na choisir parce que biso toza bato yo to bandi ko soutenir président Inosbi banda superstar ngana vota même ko voter à l'époque tant ngazana kata to voter donc ba tout même ba congolais nyonso oyo alingara musique a voter pour naï parce que aza lokuma ya ba congolais nde ba commissaire place aza le kana orchestre moté aleki na compétition ba congolais ba lobi non mutu oyo to commissaire star donc il y a des volontés à peuple nde ti place wana alors biso nyonso étant ba fan naïe déjà depuis kala tango na bande ko travailler na président Félix Oazé quoi on a PC Mbote nazaki directeur naïe adjoint chargé à administration pe finance pe nazaki porte-parole naïe. Alors après un moment donné na kende ko tika lettre d'émission na ngai pa naïe tango na tika lettre d'émission et pas ya Mukwa Bongo et pas Mukwa Bongo après aujourd'hui na ko sa demande na ngai pa Tigre lelo nazaki tenu comme communicateur quoi. Donc c'est un peu ça histoire na ngai na maramba musique. Donc dans le monde des médias au messani déjà. Oui na messani déjà hein, tout ça vraiment na mon expérience muké to messani déjà na monde des médias quoi. Choix na yo wana et pas Inosbi. Place wana répondre nga bien té. Ouais. Non choix na ngai eza par rapport à vision na ye parce que ça mutu moko boso oza na ye ozo apprendre rebelle. Monde la musique au revendra na sima mututé parce que ça la musique il faut gagner un bénéfice kata moi quelque chose président Inosbi ozo landaye ozo senti que non azo dégager leur moroboy OK baza batu mo baza la rebelle te na mokibalo roi ba lumumba ba ya na mission moroboy ya ko accomplir na mboka so atiki mission wana ndenzamba bengi donc comme toza na ena nazo accomplir mission na ye photo za la pembene poto ye ko lebele ou le bato banda okumi setango azali susu te o te toza na Inosbi biso to lingi toza la pembene na pendant que azo accomplir mission na ye. Merci beaucoup mwana mboka Hassan alobi ete biso tolingi tozala pembeni na ye poto memaye accomplir mission na ye. Merci beaucoup tokotina no na calcul o ezoya. Ouais. Na ebité eza album. Eza ndenge ni no comprendre te. Calcul eza maxi single, eza na 5 titres.
batitre wana barumba eza kuna ya kosakana te parce que bato ebele bayebisaka biso ke non leader na bino abetaka kaka bamiziki kaka wana ya baafro tout ça babosani ke ntango bande osala compétition anda oyemba style nyonso ya miziki donc ntango aganyaki compétition wana ameritaki yango na bastyle nyonso aza capable ndenge aza nazala polyvalent akosala rythme nyonso ya miziki problème bato bayebaka te ntango ozosala eloko il faut ozala na eloko moko apporter un plus na miziki lelo soki bato balanda miziki bamoni ke no sente ekota na miziki balobaka eza grâce à artiste tel o instrument tel ekota na musique eza grâce à artiste tel so lelo bato babetaka tchacho babi ke no président Kofi muto aya nango président Inos Bi aya na style na ye pe a se démarquer lelo akomi légende na musique na biso tango déjà a imposer eloko moko boye oyo azalaki na souci na ye ekota na musique ya Congo iye déjà akosana ba rythme nyonso ba rumba tout ça rumba kutu eza style moko eza facile à kosaka na kutu te donc azalaki na posa nanu amema nanu visionner ba comprendre ça c'est dit Inos Bi so landi oyo non oyo eza tchacho eza Kofi Olomide identité na biso ya mwana totiki déjà siko tokomo sala siko ba rythme nyonso esa les marbat ba comprendre que non l'artiste aza polyvalent. Cela veut dire que Yepé à rejoindre même côté à coin et Empire du Mal. Ndenga mabete. Empire du Mal est apporté le côté de la musique. Tena lobby soki au monde nga koti na rumba. Ouais. C'est que Yepé à rejoindre moi côté. Rumba est style à mutute. Rumba est musique ya Congo. Batu nyonso oyo asala musique na Congo. Akosa rumba na olingo bisanga ke no batu Empire du Mal de ba créer rumba. Molobeli côté on a fait dato yo kana fait dato on dirait. Rumba est style. Ozo échapper na échapper parce que rumba. Na longo l'Empire du Mal tozali entre nous to betana no moi vie. Ouais. To yebi ke mikolo tolongoli nanu Kofi Olomide parce que yaza na mbandate tozwi nanu parce que Kofi jeune leader azana génération moko na ba tolobi na net par exemple fali quoi donc cela veut dire que non alandi ba rumba na te bon siko montana ya landaki nani rumba ezaka nango déjà wana mutu nyonso alingi kosala rumba asala eza musique na biso donc mutu akolobake no rumba eza ngai aza te rumba eza style oyo bakoko na biso bando sala musique kala bayana ngo ba portango lelo biso nyonso to sala musique wana pona ko promouvoir culture na biso Inos Bi étant ambassadeur ya culture na biso il faut ça la paix babilo nyonso wana pona ko bakisa pe un plus na maramba musique donc ça peut première fois ta sala rumba ça déjà ba top modèle ça la ba mur ou sentir rumba sentir contenu ba tu comprendre différence ya rumba ou surtout ça la non biso to za posa bango bandi matin tout ça pour ça batou mo te bandi matin on a pour ça des publics na biso débat problème c'est net nga bona capable ça débat na mutu nyonso pour na leader pe au salle débat ko bango ba makasi on lobeli bango ba makasi na bako kakate bango ba ya ko finga biso to linga so to sala débat eza débat mo boya mayele yozo défendre makamu na bino o bosala biso plutôt défendre makamu so to sala o mona ke mutu mo te o linga débat kana lancer défi na mutu nyonso oyo alingi asala débat contradictoire na ngai to sala débat ngana o défendre artiste na ngana ba œuvre na biso et pe o défendre o mona ke no biso to za tellement likolo artiste za na vision munene oyo ba ko comparer nde bat balobaka wana molobela sana wa makasi bino bozala kabu te ça normal biso to lobaka ba vérité ba msusu komba ko vérité te ne ba ya kofinga président no biso moni mutazo critiquer musique na été critiquer mamba kofinga tout ça que na musique o contredire yete aza idole lilo aza icône bato muto yo ba jeune lelo so alinga sala musique obité ngape na sala na ko réussir le rôle Inos Bi donc omi référence ya bato nyonso lelo ba jeune belé ba ko mo réussir le na musique pourquoi parce que ba moni a réussir car les gens qui pour réussir faut ça na pareil mo boye soit to kota na orchestre mais ya bimi de nulle part ba congolais ba placer place ba lobaka ke yepé abima ki nulle part te Vodacom superstar muté bimisa ye mais problème est ça Vodacom superstar et ça orchestre te et ça qui compétition o eza différent pe na ba musicien na biso il faut tant aux artistes les cas pe na ba compétition pour bandi mayot biso to leki na compétition donc ba artiste il y a ba province nyonso ba bundi mais leader a gagné ba congolais ba c'est-à-dire que ba artiste belé bazawana ba osala musique kaka bazo réussir par hasard parce que so musique na biso ezalaki que avant ça la musique les cas na compétition bato belé bazo régner le wenga ça banga ça la musique te bato belé mona mboka santoza awa to lo bela nyonso belé ba ça la musique les lo fungwama na minute da taifa zate awa za jika de la presse donc on est pour na éviter ba polémique parce que bango ba mona on dirait biso to créer polémique te to lo bara ande ba vérité biso to liki na compétition musicale soki oza mobali ko taper na compétition musicale pe na bo total yo réussir ne biso
tolongaki oh balobaka polémique musicalement par ouais vous comprenez donc mon pe batu mususu il faut batala ka mutu batali mutu tala ba Jean Kubal makanda ba pona président Inosbi que non mutu azo za musique le la balle azo sakana na ngona maboko na ye donc tandingo na soka réussir le to ko kama te za Jean Kubal aza beaucoup ya musique donc batu wana tang batangi batu wana osala musique ya classe c'est ça yango soka azo pesa point de vue batu bele ba finga parce que ba comprendre rien mabe osuma biso ba intellectuel dans to landaka to bikeno mutu aza maele makasi abanda déjà ko profiter bi mutu ya ko kamusa mokili et aujourd'hui c'est une vérité donc batu se trompe pas qui était na choix na bango ko voter président Inosbi quoi bah se trompe pas qui était na choix na bango ya ko voter président Inosbi tozong toujours na calcul olobaki eza semi nini eza maxi single eza na 5 titres maxi single ouais 5 titres ouais. Et pourquoi apparemment Tigre annoncé que tozo l'album pourquoi a proposé biso 5 ça veut dire que non eza demi album ndenge balobaka donc c'est bon parce que normalement il faut que l'album débima mais comme batu baza vraiment surtout ba griffe na ebisio ba déranger makasi bango balingi toujours biloko ebimaka président lobino ayoki kolela na bino aopesa bino 5 titres parce que na album na biso makambo ebele aminene osali makona ba collaboration ya makasi eza kuna donc yango artiste bino na pesa bino na moi ba chanson bo savoir pour boutique nga tant les sous na continuer au travail album calmement pour album esenga au travail très calme aux à la précédente toya ozongela calcul de place tokochité tozonga nanu na mortel 06 s'il s'agit à retenir quelque chose na album o ya liposo ya jeune leader mortel 06 explication to malobanini okuti kolobana balanja jikativinus batu nyonso vraiment bao balanda biso babi ke Mortal 06 c'est ça qui album moko boye ils en a ba merveille belé na kati parce que album wana et beti sa présent Inosbi partout na mokili et ça là ba succès à kosakanate malgré ba lelo balinga ko lo ba keno album wana beta te mais or bazomona sur terrain qui to kanga qui terrain wa pendant un moment donné muta obimazate album wana beti biso ba concert partout ba invitation à minene alors biso to sera fier tant to ka album wana yango président Inosbi a pesa qui li susu et pesa qui est force ya kota pour ça la deuxième album ce que album wana simba kité mais tonga to continuer au sala ka ba single na biso ndeto bimisa moko parce que président mona que non album est accroché ba sepeli na banzembo ba yoki message ezalaki ko bima kuna yango moni pesa force ya kota pour nous préparer deuxième album donc c'était un album costaud quoi. Donc c'était un album costaud. Cela veut dire que non à 4 il y a Mortel 06 il y avait que des récites bafaille et zala quitté. Non, comme toute œuvre humaine ezalaka et zangara bafaille té. Mais na bafaille wana ezalaki muke par rapport ya makambo bien o ezalaka kati album. Makambo bien ça ba retomber album. Album wana memela bisonini. Parce que ma base à la rende ba faille wana bo détecter ngo et puis memi elo roté na kata. Or ba faille na biso ya muke o batu ba mona kana comme maza mutu akosa la erreur ezaka nzambe na osala logo ezanga défaut. Biso ba défaut na biso na zaki muke par rapport à ba qualité. Yango deuxième album to sala effort atana EP autant ba oyoka ba sentir vraiment effort ya makasi par rapport ya album Ami Balé. Donc biloko belé et kozala ya malamu pour na ko arranger parce que toyoka ki ba critique les autres toujours pour na kobongisa. Par exemple ba critique netini. Non ba critique o ba fan ba bande ko pesa na ba tumususu ya ba intention ya mabe bandolo ba ki album du mal. Bango bando ti lelo ba mona ka non album wana beta te. Or biso to yebi que non album wana générique et beta partout ba chanson belé ba Naomi Kam donc tout ça la succès moko boy oyo ils ont contesté sur terrain mais bango balobaka que non ba musique ya bana mike comme bobi musique ya bana mike musique ya mikolo faut rumba bo je la sko rumba zo bango ba mona on dirait style obiso to betaka eza musique ya bana mike or bango nyonso na ba fête na bango mutu mo ta sala la fête lo na Congo so ba beti président Inosbi to ke na biso so ba fête ba papa ba jeune ba leki ba tu nyonso ba biso to sala musique ezo kipe génération te yango nga na linga te bat balwa ke no président Inosbi aza génération bana mike aza génération bana mike te net président Kofi Olomide aza génération parce que ti les lois au cartonné kaka musique eza na génération te génération na yo mo mto aussi sango so beta te biso tozo beta donc to beta baleki to beta mikolo to beta na ba partout tozali donc musique na biso bana babina rango ba jeune babina rango ba père pe babina rango donc eza na génération leader bazaka na comportement ya kokokanisa ye na quelque batu
Pourquoi? Ils ont kobanga. Bino bolobi que na artiste amuke, abeta musique bana mike. Mais si vous comparer na ba grand. C'est paradoxal. Est-ce que tozo la sabango que musique est la génération te bango mo baebi que non mutu oyo. Problème na bango est ça que baebi déjà qui relève et ça présent nos spi. Dans la ba âge bango bazana ngo. Vous senti ba leader rebelle ba 47 ans. Déjà vous sentir. Ceux qui le président nos spi à 27 ans. Soit comme na 47 ans. Bango ba commander na ba bango le roi donc ba vani na ba oyemba isuste. Nanu pe ko comme na mende kokoka. Donc vous sentir comme na Congo balingara ko combattre ba relève ya monde bazotie mal à l'aise mais ngana zo pesa ba jeune bozala toujours si ma président no sibi ba jeune bosa la musique bo simba leader na bino parce que grâce na ye nde bino bozo so lumière ce qui a se maintenir nde bino pe bokomata ya za leader mo akanga jeter botia na maboko bo kende pour que relève oyo to tika ngote to ke na ngoti na suka to simba na maboko génération nyonso ba papa ba leki ba mikolo par exemple griffe ya mukolo yemoko alobi benganga griffe ya mukolo à partir ya Allemagne yemoko alobi naza papa ya 50 ans mais naza fanatique ya Inosbi 00 numéro 1 ndaku nangai bisika nanga nyonso bar nangai place na fungoli mo eloko nanga na chaba photo soko lingaka Inosbi okoti soko lingaka ete soko monike awa ndenge babetaka musique ya Inosbi na okota te seko okota te ça veut dire que no base ya Inosbi na niveau ya Allemagne eza ya kofanda na mukolo. Alors, Molobeli, Tobetana no masolo, il y a sondage. Oui. Sur le marché, tout s'est fâché, bah fasté. Oui. Na minichoyo, na musique. Oui. Ozo mona tendance zandengeni. Nana leki. Potozo mona ko ba misusu déjà ba si ba surnommé. Peut-être ba surnom na bangwa nezo simba. Parce qu'on a ndenga musique net na tendance na minichozo mona nene. Non, la tendance dans la musique, lelo, biso le rôle ba bato lobela ba artiste, to bundande pour biso to zala likolo. Mais bato ba osala musala na vraiment organisation oyo, ba sala ka musala ndi ba otala ke noté en tout cas actuellement eza tendance telle. Mais biso sikonga na zoloba, ceux qui calculent au bi façon leader à travailler. Bo bete suma ba tendance telle. To cartonner pendant longtemps peut to se maintenir dans ba marché nyonso na partie artiste a détecté déjà bilo rebelle puis a yebi déjà makambo rebelle nenge fonctionne au fur et à mesure on a évolué à avoir expérience ça na ngolelo en tout cas tu es sur na droit à échec te quoi tendance on a ming bino ba jeunesse libre parce que non en tout cas lelo to moni boy mais biso to yebi que leader na biso de travailler en tout cas nous sommes dans les bons tout ça dans les bons bon tu m'as capé côté gauche côté droite quoi côté gauche côté droite nandé il faut expliquer ngapona ndi matin bon tu m'as capé ba voisin na ba voisine. No biso to ndima batu nyonso basala musique bien. Mutu nyonso asala musique na bien biso to ndima raye. Bitolinga ndeko ndima na ezala pere. Na ba voisin na ba bassin na ba cantine. Oui bango nyonso to ndima bango so bazo sala musique parce que biso to contribuer pour na évolution en culture. Mabe ko marande siko ko banda ko étouffer muninga abanda ko sala musique tende balinga président subi atika nega musique. Donc mutu moko anda sala musique na Congo te na mboka nyonso fo batu basala ebele comme ça batu ba mona donc par ya mutu na mutu l'évolution en culture na biso. C'est ça. Biso to ndima batu nyonso vraiment sans problème sans polémique. Ba cantine ba bassin ba nyonso ana to ndima. To ndima so ba sala musique en tout cas to ndima bango. Mutu nyonso sala musique président no sibi alanda kaye pe ayokaka. Na comprendre te so ki bondima ka bango c'est que bo condumer te yana ba misuta mususu baza. Baza ndeni. Baza. Licolo. Mais Licolo la musique il faut sur terrain. Toi bango de sur terrain. Biso Pierre eza na terrain au monde. Pierre eza na terrain au monde. Donc comprendre que nos leaders aza toujours wana quoi. Kilikolo ana mutu na mutako mi pesa kombo oya lingi mais terrain de kokata makambo. Terrain kokata makambo ba contrat de kokata makambo parce que lelo bato baloba que no président aussi abeta raté abeta ba concerter. Est-ce que ça mutu abeta ba concert le rôle ignos? Azate. Bientôt to kende soki na tozana ba concert ebele tozana Allemagne tozana Portugal tozana na biso ezana ba concert biso to kendaka mais tolobelaka ngote parce que
musala na biso o to salaka batu bandima yango déjà pe batu aso na posa ko prouver mutu te batu bayebi be balinga osala semblant comme balinga osala semblant biso to moleka siko na ba media pour na kolobela ba comprendre comment on présente nos bien salaka mais sinon to betaka makasi ya kosala na te. Merci beaucoup Molobeli Assani tokobenge bongo surtout na jika bon mesana na ye parce que bo bando mona ye mingi bo comprendre pe bo mesana na ye makasi mingi olobi jeune leader ba concert rebelle mais bato balobaki eza ba concert eza ba festival bato wana baloba bongo aza mayele te moni musique eza vraiment monde moko boye bato ebele batanga na bango te ok siko bakokosala différence entre festival eza organisation na mboka moko boye siko ebengisi baartiste ok baya korepresente bamboka na bango siko président osibi babengisi na festival po akesala nini po akebeta concert ok donc c'est-à-dire ntango babengisi na festival aye kobeta concert na festival siko bango bakokosala différence wana te bango bakanisaka festival eza eloko mosusu concert eza eloko mosusu est-ce que bango mpe na ngamu na bango mpe bakendaka mpe na ndenge ya festival ambassadeur aza moko lelo siko nde tokomi bato bande kofinga festival mingi parce que babande comprendre sens nango te parce que babande mpe kobengisa bango te parce que festival mpo babengisa yo il faut ozala vraiment ambassadeur moto otambwisaka culture na bino otekaka musique na bino libanda bato bazomona mpenza keno te référence mpenza musique ya Congo eza jeune oyo yango bakobengisa na festival po okende korepresente RDC oko ambassadeur okorepresente chef okorepresente mboka na bino na mboka moko boye kozonga mpo babengisa okona ifo ozala artiste ozala actif mpe osala makambo ya bien comme babengisaka bango te bakomocritique mais lelo sikoyo bamosusu bakomocomprendre malembe biso comme baroi ya festival bao bazwa biso tobenga bango baprince na biso quoi lokola ba roi cela veut dire que non ba fondateur ya festival bango monde ba surnommé Inos Big na roi festival comme il y a roi festival ba nyonso bazwa ba prince na biso baza ba prince donc eza bongo ba prince na biso eza bordir te eza vérité soki ya za roi siko ba za na eza banani parce que lelo muto a participé mingi na ba festival le rôle la président subi azate tala awakaka na année oyo toza na plus de 4 festivals au babengisi et ça facilité nazo kapé na Allemagne na mois de juillet toza partout toza na comment toza na Allemagne toza na Portugal toza susu na Germanie OK donc président aza invité partout to kende susu avant fin mois oyo je crois na Ghana dans la Ghana activité moko munene ezozala kuna sous forme kama roi ba francophonie na biso quoi moi ba organisation ya bongo parce que président osibi muto okende représenter sur RDC une fois de plus kuna donc ozomona ke leader azokende vraiment likolo makasi pe mboka na biso nga na osenga vraiment faut appeler passeport diplomatique mais na yebisio vrai ambassadeur yewana vrai ambassadeur oyo ba o bazo ba passeport diplomatique baza ba ambassadeur mais molobeli na yo bien te ba pese nini ba pese passeport diplomatique pour agenda na ye donc sans problème quoi siko zo ba pese bongo siko yo eza façon ka honorer leader façon honorer siko ba banani o siko eza mérite so mérité to zoate ba to ba pese bango ba mérita donc président Nabiso peut ba moni vraiment déjà que nous inosibi azo mérité que ce biloko wana je crois na yebisio soki biloko na yeli sus leader Nabiso ozanga ngote ba to ra pose un passeport diplomatique on faut za mpaka te ata jeune leader aza légende tant na benga légende ba bigeno moi mke bongo benga légende da moi na mke pe azala mais ça fait la msusu ba king pe ba ono ba kene ça fait tout ça on a le bien le côté et ça problème te bazo kaka problème eza musala na yo nde osala musala na bango nde osala ke bazo biso tosala musala na biso to moni vraiment que non leader na biso azo mériter tangine komba ndoko na biso tokutana na yekala merci beaucoup molobeli tozo continuer toujours l'émission na biso na yebite na minute oyo musique komi penza passe mingi bato ebele kala babandaki koloba que non ba vie ezali eza ele côté eza nini mais lelo tokomi komona bato ebele bakomi kobeta tolo mingi na ba makambo ya ba nombre de vie parce que va comprendre que non ba vie wana ezara pas mbaté ba vie wana nde ile sara yo tant yo ça la musique ozo gagner le mot ça bango za jeune leader ti lelo sala ti lelo ezara et puis ti lelo mto sala plus de 220 quelques millions de vues sur YouTube na Nzembo azati les po musique et bandati les bato ba loba ke noté parce que Nzembo wana ekotaka na page ya Diamond. OK mais artiste combien va sali featuring na Diamond ba ko atteindre chiffre wana te ezali kamba Diamond te ezali kamba jeune leader
Diamond a contacté parce qu'il y a mon aïe non zembo yoza mystique. Biso mon chaîne biso za na ba 60 quelques millions de vies. Et ça aventure te. Donc leader à ça la musique pe musique ezo futaye. Vous comprendre. Ouais. Asala ka musique po musique e futaye alobi ke no ya ki po atimbisa ba jeune. Et ça la ndenge nini? Non, les lots va comprendre que non. Mon musique va comment qu'on mystifier on pose à la musique né dans le baki il faut les gars orchestre mo boy il faut ba fula yo ba salio boy né au ça la musique mais hier si ko ya ko tim ça va jeune te rôle réussir pe la musique sans qu'on les gars orchestre ça là n'aura na vision détermination aux anaba œuvre non ya bien bat ba osepela ndo moni ba jeune belé ba bimis ko balandi le ko ba comprendre que non tenga pe na ko réussir na ngana musique si ko mona bato ko ba lingaka kaka pona réussir fort orchestre nde ba zo bloquer parce ko ba jeune bobozonga na makolo na bango jeune leaders ko akota na ba jeune na te aza indépendant azo travailler na vision ne pe lo azo kende très bien quoi mais tango azo timbisa bango mais apparemment bango moko batu yi azo timbisa bazo mona e mabe te bazomona ma bête bazomona bien sauf que bazande ba mususu bazande mal coaché comme balingaka kozana sima batu pour soutenir parce que musique pour nous ça la faut ça na moyen mais souci koyo a rozane na vision mais azane na moyen te abi que non sona leki na sima mututel nda rotianga maboko tanga leki na sima kuna alors ndesi ko moni akomi ko s'attaquer na artiste mais belé basa la musique na Congo pour na Hollanda jeune leader Hollanda makolo ozomona jeune leader azana bato ebele a lelo bazo la musique parce que balandaka ye ba ebi vision yango bazo la musique. Merci beaucoup bato ebele bazo la musique lelo parce que balingaka ye pe ba ibalandi ye po bazo la musique omoni ke no na génération ya jeune leader nani lisusu azana moto o kolo bakeno akoki ko affronter jeune leader ngana ba génération na été parce que musique na yenga ina ebi keno ebe représentera ba génération nyonso OK lo ba génération ana en tout cas ngai na linga kolobela ngote parce que na mona ngolo kola busoba yes ozomona mamba ba génération musique eza na génération te ata ozandenge nini mukolo pe akuba na musique lo pe carton na otuna akufi lo mida za génération ni banda musique ti lelo azaka na succès et ça les gars génération te mais on a ba jeune mususu ba kolo génération ba ça lelo mote bazo fina ep balobi apema atikela ba jeune te ya rotika ba jeune musique ba tika photo kendeka ba jeune pe ba forcer kaka ba mona ke noté na ko kola pe na continuer ka ça succès le rôle la Koffi Olomide donc ndé président aussi bien za boina ebisio a ça la succès tina ki mobangi bat ba souffrir pendant longtemps ba supporter succès na été en tout cas baza vraiment n'attend de souffrir c'est ça ba kuti pe comme la javel et faciliter bango ba tâche molobeli to komi ko kende malembe poto chiter na suka to zongi na calcul o ezali que ba griffe tout ya monde entier baza ko zela yango et loko nini yo koloba na ba griffe o baza ko zela calcul le 29 de ce mois ici oza ko zela o koki koloba na ba griffe et loko nini parce que yondo za bouche autorisée il y a jeune leader oui ça dit ba griffe en tout cas bas à la calme ba préparer kara ba migana bango ba préparer ba donc bas à la vraiment actif ba landa déjà les lots à na ba 21h jeune leader ozala live sur TikTok donc ba question sur bolinga reposer je crois ba reposer en haut leader à répondre oyo kozala ba réponse te à répondre en haut prochainement donc à répondre à ba préoccupation na bino nyonso pe album na bino za kitoko bo sepela bo mona banzembo ndenge eko cartonner pendant longtemps bato ba osala ke biloko na ebete za bino bo osala yango ndenge nini na ko partager yango ko télécharger yango ko sala yango promotion mutu na ndenge na ye ndebiso to continuer chaque jour pour multiplier les missions parce que toujours préparer projet monene to lingite projet na eleka inaperçu non faut tous ala toujours na ba média pour na défendre artiste na biso pe ba œuvre na ye toujours préparer moral la ba griffe boz ala calme j'ai leader à poser ma camion c'est ça normal les 29 où il raté te bozoza maxi single na bino calcul et zobima sur le terrain bon comprendre ce que différence à maina mafuta quoi molobeli Hassan question moko elingaki ezanganga ezako zonga mbala na mbala à travers papa Joseph Magloire toujours na kati Allemagne alobi boye ba musicien tout bazalaka toujours na ba image mais ata inosbi aki ko sala concert quelque part image ya inosbi ezala raté pourquoi siko baye banden ki auti ko sala lo quelque part bayebi na bango nyonso wana nde to kende ba Allemagne awa Portugal awa sa bayebi yangote bayebi pi ba Hollanda to participer na ba festival a minene bayeba ndeni ba mona ba image sauf que to betela ngonde to lote biso so to sala lo to leki so to sala lo to leki bango ba betaka ti
tu vois que va beta raté so beti moi concert moko atieli batu makelele ah mais biso so il faut to anda kolobela ba concert mais tozanga donc toza isusu na tante talaka na année toi on a plus de 6 productions à minene. C'est ça. Alors chaque jour anda kolobela ba concert ça na sens te bino de botala est-ce que les leaders azo évoluer tant so évoluer te parce que musique so ozo bete so bazo solliciter te en tout cas ça compliqué et bela artiste ba sala rare moni a sali na album ebimi ate so beta mais ba beta ça été yemo ko mo bimisa ba mbongo wana misala wana obsala ba concert na yemo ko biso to kosala pe auto production mais pour le moment toza na temps na te parce que bazo bengisa biso nanu ba bengisa biso nanu quoi tozo nanu ba cacher nanu ndenge tozozwa so to moni to so na ba concert te wana so to créer ba production na biso mo. Ok, ceux qui te montrent tous un concert, Fabrice Manda, comme nous l'avons dit, que non, tous qui sont presque Nasuka. Merci beaucoup, Molobeli Hassan. Vraiment, au Kozouatan, 2 ou 3 minutes, yomoko na caméra, ba éloigner ngana yo, aux 8 ans ya kolobela, ba griffe tout au bakolanda yo, pe ba abonné à JK TV News. Ba o bakobanda kolanda yo à partir ya lelo, tina ndenge to kobanda ko évoluer parce que bon mais ça n'a peine longi oyo bokobanda mona ngona JK. En tout cas, caméra za na ngambu na yo fungama pesa message o etali jeune leader et puis ndengeli ni ba griffe et sengeli babongama ba news nini ya kitoko ezali koya et puis opesi mbote na ba oya yo ya monga na récupérer caméra. Merci beaucoup. Ouais merci beaucoup maman JK na pesi vraiment ba griffe nyonso merci ndenge ba yambaki ngai ba yambaki nga sans problème les lots nazo défendre artiste pe na continuer toujours ko défendre bino bozala décider wa tout ça toujours sur le terrain pour défendre les leaders na biso bozala toujours préparer ndenge noti oloba pour na calcul na bino zoya ba voyage et ça tellement belé déjà avant fin du mois oyo présent zo bouger pour na ba production o bazo bingisa toujours après les 26 les 27 tozala na Afroland tozala les 5 na les 6 tozala na Suède tozala sous na production sous les 27 na Germanie donc ba production eza belé bozala calme bon mona ba image cette fois-ci roya ndenge bolela ba image et banda aussi ça toujours calme azo se préparer toujours pour na le 29 oyo pour na ko pesa bambote na ba balandi biso vraiment na pesi na yo mo mbote mama JK ningo ya mbingai. Merci beaucoup. Merci. Na pesi mbote na président na ngai Inos Biesika zola na ngai Prince Balume na pesi mbote malgré nebi ka lingane mabanga te linga au travail toujours dans l'ombre. Dizo Balume na pesi mbote Achille Balume na pesi batu tout mbote ba chef nyonso Afro Congo na pesi Sadam na Loé mbote excellence Juvenal Kabwende Moussa honorable Daniel Monanteba Issa Jean Bosco le boss maître Yvon Nyembo maître Hans ici ka bazola na ngai na pesi vraiment batu nyonso balandi biso mbote Fiston Kayembe na pesi mbote ici kozali. Merci beaucoup merci beaucoup ngape na sukisi na yemoko chef d'état-major ya ba griffe ya monde entier na pesi mbote elongo na big manager na ensemble Afro Congo mobimba na pesi bango mbote. Merci beaucoup Molobeli tokutani mbala ya sima soki toki ko telema bona kopesa au revoir na babone en tout cas matondo na pesi merci vraiment rendez-vous za kamoko tokutana avant calcul eya tozala toujours na JK poto pesa lisusu ba news et ko sala biso bientôt tokutani mbala sima bye bye. Merci.